Descends et septioma, descends et septioma, descends et septio, ebomaka, descends et septio, alias kalambai kalambayo, ebomaka. Descends et septio, descends et septio, descends et septio, ebomaka, kalambai alias descends et sept, abomaka abomaka, hey, fali pour pas ça qui bino boké bana 207. Nous on dit 207 on va dire eza kalambai. Eh bandeko. So na pesi bino mbote te za kitoko te. Shalom 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 les hommes, shalom 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 la bino nyoso. Shalom na ba homme de Dieu, ba chanteur de l'Éternel, ba shalom bisika bisu bino boboto bondeko. Na kati ya maboto na bino bandeko na ngai shalom. Voilà ba shalom ba shalom. Bon dimanche. Bon dimanche bandeko na ngai, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte trop bien, très bien par la grâce de Dieu. Alors boboto bondeko na bandeko na biso église ya catholique. Voilà, et puis topesipe matondo na bandeko na biso kimbangiste. Voilà, et puis pourquoi pas bonjour et bonjour na bandeko na biso bima bandeko na biso ya Armedi Sali tokepe na lombango topesi bandeko na biso église ya MMA na ya Sebezo. Voilà, bandeko na ngana bizambi nyonso, ba bouche de l'Éternel, genoux de l'Éternel, la bouche de l'Éternel, les yeux de l'Éternel, bino stopesi bino bambote. Descends et septioma, descends et septo, bozela. Nache la bino danse à descends et sept. Donc descends et sept alias Mike Kalambai. Il est où? Il est où pour le moment? Ateya kipe lelo. Mike Kalambai amataki na share ateyi bandeko boze mama ya bandeko na ngai tangu to ko yebisa bino bosala attention boyokaka te mama no Congo vie eza pasi bandeko na nga okozwa mbongo no lia te bato ebele bauti bakoteki pa Mike Kalambai baute wapi kada Congo ana passe conseil wana Mike Kalambai et comment qu'on fait les mama cha wapi yango bandeko danse oyo ezaki danse mo kitoko ezala ebima wati nzambe alateli pou yango fona longola nde volume volume nyonso elongwe po volume ezala na bozoba fo elongwa boka danse desa eset wala ngana oyemba yazobinela ngani desa esetoma desa eseto ebomaka ebomaka po ngana ebobina boete mama Chantal Bomolo katela bango danse desa esete desa esetoyo alias Kalambai abomaka aboma oma jabulu babomaka babomaka desa esetoyo alias Kalambai mai Kalambai bango na majabulu babomaka babomaka allez binela bango mama yala nga moko desa eseto yo Mike Kalambai ya bomaka alias Mike Kalambai ngala ndo benge ka desa eset abomi batu so yoki ba na Congo ba ebisi bino ba bomi batu 12 tiango fois 10 ok ça veut dire 120 bandeko batu wana bakotaki na stade wana kande na yebisaki bino le anga nazoya na bono nzambe na ngai nazaki na mbeto sagwana ekwei namoni vision nga pe namonaki vision ko
yaya nazalika na mbeto nazuka bakuse ngana na sali mwa live na ngana TikTok bokomo komela ngai osali live na mbeto ozosimba basuki nonga basuki ona olinga ngo makasi soka eza boye bolimbisa ngai na osimba ngo kabo bozanga zongisa ngo kasima kwa nazana kimia poso eza ka liboso na ndaka osimba batu bakomo banga journaliste ndenge nini ozopesa biso respecté ngana esabino za journaliste na sepele ndi bolobaki ya journaliste deninga bimama na komi journaliste desa eseto alias Kalambaye alias Majabulue babomaka bakomi desa eset tina ili boso na mno ozanga malobati ndeko nanga moko boye azaki no pikuna sur place atindelinga video bandiko bana basi bakufi mabele polele boye YouTube olinga ngo wana ba video nanga moko ya pure pona mai Kalambaye tanga ko lamuka ndoki wana tanga ko lamuka ndenga ko pesa ba copyright pona ka nini makambo ane bunga soka ngap copyright ezate na ko tia makambo na yote majabulu bandoki ban ta ona esa bino ezaka ba diabulu bondima te yo beba congolais makambo terra bino ekoti awa ebimia soto esi bino ba bandoki baza bandoki do mai Kalambaye pe ndo bomi batu osali sacrifice ben de sang ebele ya batu koleka na mwana nga fali pupa basena nzambe esika nini tomona Yesu Masiya abengisi batu bazolanda batu balanda Yesu bandeko nanga bafandi tale bele Yesu atali full abitata nzambi kuna kayengele bato na kopesa bango nini tala Yesu azaki na souci même kopesa batu lipa bino basena nzambe mo baboza kata na souci na biso te bolinga tate bobengi allo mami est-ce qu'on lie bien nani okata bosena nzambe mo katuna ngate soki na liaki boki par même mabumu na biso te Yesu alobi nani ana lipa so ezaki na tango batu muta ana lipa tie poisson ke pesa Yesu tango Yesu ngaka multiplier yango full mo baba kufi na kimotema mabe o ekomi mikolo mai Kalambaye obomi batu boye mai Kalambaye ozana bana makila wana etangi yo soki lelo te yaki na cher en tout cas wana bana okama donc oza sundoki te mais okomi kombo wana ba bengo mai Kalambaye ezana mukilo te 207 kaka 207 oyo ebomaka yo kombo wana foti kala yo 207 mai Kalambaye alias 207 bande ko bobamba ka obe kombo wana so bolinga na bi 207 mai Kalambaye 207 abomaka majabulu babomaka bamajabulu babomaka baza bandoki tango penyele azokisa bino kasalaka ba sacrifice penyele mutu e bouger bomande bokufi mama moko ke na mwana nzambe na ngai donc olongo na Afrique du Sud so po yaki congé kaka o profito kota donc yo mo pozoka na stade yebaka déjà balobake donc déjà balobake na stade bat ba okufa bat ba yake belé eloba maka ozwi pe bana na yo ke na bango kuna boza banvoute ngai pe na ke na stade bande ko bozela video na ngai moko batindeli ngai mema video oyo soki pe YouTube akoloba mwasi azobota yo soki nini nzambe eza na son boza na chata son boze mama bambeto ngo pe ndi kota boza na tele mais abakata kata voyez d'abord ça passe de comment ya ministère comment ya DPS là le bien azo bombe parce que kilo au commis parti ministère la santé comme bon oh papa
Responsable, c'est pas c'est ça. Bango, bota. Bakufi, lambalele. Bota. Yani mefwa o. YouTube alimani bakamba boete nzambe. O bala lambalele, lufwa lulwa kidi. Bana bami beti uyungana. Bakundi bami lutadidile nani wasansala bana ba. Oh lambalele, lambalele, lufwa yaya. Liweza partout, tina concert ya bonzambe. Oh benda yeso banda ko sala ba foule na ba foule. Oh jour benda Jésus sera sali foule. Oh mona foule à Jésus abiki sakina. Foule ya Jésus abiki si moi c'est ndumba. Oh lelo bokoma bo bambanga libanga. Siko na foule ya Mai Kalambai. Eloko ni toko loba, eloko ni toko zwa pe to tikala nango pe na vie na biso ke mukolo Kalambai abetaka stade litomona ki makamu ici. Et a commis des 5-7. Jésus sera sali foule abiki si batu. Moi c'est ndumba azui. Jésus sali foule abiki si Lazare. Batu ba ye soit kotia wa baso landa ye abiki si Lazare. Jésus sali foule allez ici batu. Jésus sali foule abengani ba démon bake kota la bangulu ti ba dindi na mai. Siko ya Mai Kalambai asali foule ya modèle andengwana batu bakufi. Bomoni bino bata Mai Kalambai ba commentaire na salaki émission lobi na salengo ngana kolina batu théâtre bandi konga so bozwinga ngana ko sala théâtre ngai moko ndenge asilo sola sala ka mutute nde siatula sala ka boko sekati bokwei po ezana kata makila na ngai na koli place batu théâtre na ebi théâtre kitoko lobi na zayo na sali bino moi théâtre pamba bozangi ba commentaire bino bata Mai Kalambai. Si vous avez dit ton dima qui te na yope ozo sala na chambre pour l'exabiso ko za na mbeto kitoko. Mbeto na nga na boye bi yangote. Mbeto na nga na sala kana ngo na ba TikTok. Mbeto ko za na mobile te. Ka bomba nga yesa na kasi bolo bana za na mobile te. Mobile na nga wifi. Siko problème na binoni na mbeto. O sala émission ozo simba suki. Ozo respecter bisote. Bata Mai Kalambai bo zangi nde maloba soni zo sala bino bo kota ba prière bo sekwisa bato abatu. Atambola Mai Kalambai za pasteur atambola na ba nini nyoso ba morgue nyoso akene ko sekwisa bato afwa sekwisa bato wana bake ko kunda bango te base banda majabulu e banda batu combien bakufi na bana misu bakufi na ba majabulu wana bozo yoka te. Ngana yeba ike concert wana eza payant. Ngana mona ki ba la publicité. Jérémie wana ba ndoko la publicité ba soki ba 120 borokota batu 6 VIP eza boye ba pesiona sac na kati ya sac ozana polo ozana boye neni concert nango koma ki so fele. Et koma ki so fele ndenge ni. Même ata kutu eza ofele. Eloko ni Mai Kalambai ya koyemba eloko ni oyo kobiki so pono kende kuna. Eloko ni nazo comprendre batu bazalaki kuna bandeko na ngai bauta yi wapi nabi na yebisaki bino bomo nango maseki bautaki na métropole bauti na cimetière ya Kitambo bauti na cimetière ya Mbentseki bautaki na cimetière ni na cimetière ya Kimbantseki bauti na cimetière ya Mikonga bauti na cimetière ya Luozi bauti na cimetière ya baluba kuna na Kasai Lubumbashi batu bayaki tala batu bakufa nde bazaki wana batu bakufa bazaki wana bakufi lisu pour la deuxième fois tala batu bayaki wana Marie Misambo azaki wana Papa Wemba azalaki wana Pepe Kale
Na musicien oyo ya bonzambe oyo kombo ekimi ngai oyo abanda abimisa Marie Misambo papa wana soki nani azalaki papa ngai mbanzembo nini téléphone allo téléphone euti nane boyebi papa ngai mba téléphone azalaki wana ti tala bato bazalaki wana bandoki bozwa koboma bato peuple oyo apasi ndenge wana badia na banzala na bango nazoyeba te peuple mobimba teti soki babengi bino boya foule ndenge wana mpo na réunion politique mpo na avancement ya Congo bokoya te boya na bino te mais soki mpo na buzoba ya banzembo oyo bino moko boyebi tala boketonda kuna bandeko nga nazo comprendre te lokola batie bato na file non bato wana bandeko na nga lobi bakoya koyebisa bino nini ba famille wana baza te bato mutu azo déclarer te parce que belé bakufi wana bakufa déjà baza bato bomoi te o ale mama moko awuti na Afrique du Sud mema bana na ye mwana moko abungi mwana nga loba kaka anglais yesu nzambe lola ba mama bazoba ya bakizengi mwasi musuka na zemi akufi na zemi na ye na zemi ngaye yo do nozoyeba te bozela eza normal te makambo ekosuka te faut ba porter plainte faut pas porter Mike Kalamba plainte bato bazoloba non soki est-ce que yazaki na producteur ne ba jabulu ba reporter ba jabulu plainte comment yo oza na nombre te il y a nombre exact parce que soki nombre exact ko tu wana soki ba kokota 4 millions ba koti 4 millions bato ba okufa te et puis ba sorti ezebele musique esili bandeko musique esili tozokende na côté oyo porte ya numéro 20 bazobima babimisi bato porte numéro 20 bino msubo vanda nanu ale porte numéro 22 sikoyo numéro 23 mboka mobimba te neloko mukie ordre ezate ate neloko ezanga tina ordre ezate bato babandi kokufa Mike Kalamba ina na beti concert te mais normalement il fallait beta lisu te to azala même pas pitié na ba mort asa même pas pitié na bino donc nano abeti na yete mais batusi babani na bango kokufa déjà pour na bino ke batona bakufi ebele basi bakufa ba yaki kaka wana pe ba kokota pe kana loyenge ba kosala ka babulu yeke kaka na donc batu na bango pe bakufa déjà esalinga nzoto malini komona batu moi je comprends pas boyoka ensemble la ta batwana ba kufa te parce que ceux qui ba kufi mabe mama zela ensemble boyoka mamoyo to lelo oya na bolanda aboke binyoso te na parce que Mike aye marabi aya na linga banzembo na ye bon ndo komi awa na stade Martyrs zenteni oyo kuti awa tout ça dans 14h. 14h. Na konti bato belé émotion bato kufa bajen si c'est 5 personnes sur place. C'est vrai. Oui, la zone après tout belé. Libande belé na kati belé na bima bonzele zate akobimela. En tout cas, etondi makasi. Ensemble la ta batwana ba kufa te parce que ceux qui ba kufi mabe ekoya. Est-ce que batomoni bambulance ezoya ezomema batwana mais sur place bamisu bazokufa ka boye asambela soki aza nzambe asolo asambela bien parce que makambo ya nzambe bato bakufaka te makambo ya nzambe bato bakufaka te botika bakila bakongole botika biloko wana koutilize mpo bino bomata bozotika bato bazokufa boye plus de 5 naza kutu na baimage na bapreuve. Merci maman. Je continue ainsi de remonter l'ambulance. Ambulance quand la carte kuna moyen qui les a fait. Faites approcher. Aujourd'hui, la vie comment la même personne pour la carte sur la première maison. Regarde la bouteille.
na kati te. En tout cas, merci. Toujours continuer le reportage de la mission de Balobi. La carte, tout là, donc, Batou. Maman, bonjour. Batu batondi bandi kunangai. Wana nanu Mike Kalamba ya bandi concerté. Batu bandi ya kokweya, batu bakufi. Suko oyo na mosali na nzambe wazo se respecter. Oh nanu azana sens ya humanisme. Batu ngana eko beta concert. Na yoki ata mutu moko asakufi. Concert eza avorté. Ou bien na osala 1 minute de silence. Pour la mémoire wana azakuna te abandu ko yako betela bino banzembo tout makolo tout makolo tout makbado bilo moko ba spectacle moko boye eza même pas na bonzambe mais ce bino bato beaucoup misara Mike Kalamba ibutu na moy bino nyonso bo chaki ba fiche na ba YouTube na bino pona ko benga bato bake kokota pa Mike Kalamba li fait les ozela bino ceux qui bo se repentir te bon landanga bien, ainsi dit l'Éternel. Moutou diyo sataki publicité na ya Mike Kalamba, boke ne kokota o poussa kita moutou moko ke kokota kuna. Na makila o etangi. Soko ye ko se repentir to senga peuple pardon. Li fait le zo zela bino boko sambi sama. La nenoze, yo na pasteur wana, ozoti da batu na pasteur wana za nzambete. Bosi boka mutakufi. Mais ce que bino bato bo mona ka basantu bo lia ka bambonga majabulu bozo lia mbonga Mike Kalamba bo koso botonda ate kana be mission na bino photo Mike Kalamba na sima tala nde bato bakufi bo sala be mission bozo sala te kaka Karine Lapa kingandi bo ya koloba makambo ya Mike Kalamba bino bato bo pusa bato bo ndeko tia photo na ye oyo soki panda 3 mois bo tia kaka ba photo na bango siko bombi bato boya ko se repentir biloko yango yango batu bayaka ko se repentir biloko yango yango yo botindi batu bakota bakufi faut ko senga nzambe pardon ko senga population pardon to yeba kite ko bolibisi na bato nyoso batalaki publicité pananga bakoti kuna yeke bakufi bovandika nye bokomo beta masolo misusu biso pe kaka nde toza wana ba lineta minene kana miso kaka ba lineta minene na miso pona nini toyaka wana ka pona tolamsa conscience eza normal te non mwana mobali o makambo asali bandeko biloko wana ezalaka ya nzambe te bakoyebisa bino mbala combien il y a pas de compétition devant Dieu nzambe apesi biso batalent apesi ngai 2 talents apesi yo 3 talents apesi ye 1 talent apesi kuna 4 apesi 5 tant tokoya ko rendre compte selon batalent na biso etelinga te yo moto oza na 10 talents et 5 talents ozana oyo ozana talent oyo oyembaka obinaka oza soki ingénieur oza boy oza polyvalent c'est ton problème nga obe talent moko nzamba pesi ngai ya bilobela yango kande na soko développer c'est comme ça yo ba pesi yo talent ya kaka ko critiquer zalaka na talent na wana yo be kuna ba pesi yo talent na ya politesse so finga zala na talent na o bon mukola suka te ko rendre compte pas nzambe. N'enviez pas les talents d'autrui. Ne te compare à personne. Nga na so se comparer. Yenda lo baraboye, yendenga salaka boye. La danozi nenga yaka, nenga kote laka, nenga pese la bambete, nenga lo ba mwa kopati, kopa mai. Ozo tricher nyonso. Yo bi tricher, yo talent na yo oliko sale la te. Nzamba kotuna Mike Kalamba, pourquoi tu veux te comparer? Pona nini? Attention ko beta stade yango beta ngona kimia papa oke la musala bandeko bakufa na métropole ba wei ba ye wana wera son oyebi ke wera son azana banzoi wera son azali chef de la forêt na ba gorille na ba lion aye na bango wana tala nde ba baby ba bomi bato
heureusement fali ayaki te soki ayaki suna 207 bato banga bazande elinga ezandeni elinga suka wapi ba warrior tant balinga pe baya kokota ka parce que fali akomi kuna ba warrior baye tant yo zo bengisa fali ozo beteke fali ozaye moko te fali ozana ba warrior tant bengisa gol soki Hervé akozala na ba golwana tant yo bengisi wera ozo bengisa bato o bengisi okela musatile Marie Misam tala bato Marie Misam bazaki kuna belé. Yo, tu t'attendais à quoi? Que batu barolia mapa, barozonga na ba gâteau, barozonga na ba bonbon. Ta batu ba koufi botal bon, ni bana basi wana minene la bino parce que YouTube alinga biloko a bongo te. Na yebi déjà que a sanctionné vidéo o. Ba koufi kaka boy ba kei ba maman binga. Ba maman banda sa lolendo, biso to tonda, ngana tonda makole tonda, bon mais makole tonda koufi. Makolotonda est parti. Oh. Nous les petits pieds nous sommes restés. Parce que nini, tozan écoute. Ngana kepenza. Konsina keki sasa. Masiando ki irai masiando ki babote belé. To benga na yaya. Na yo ki to banda tongo. Kota ki kuna. Soko kota ki kuna etali yo Nzambe na ngai. Komeka kutu te biloko andengwana. Pona mina boza na konje kuna vacances na kisasa. Biloko wana ya buzoba wana. Ezate na tina moko te. Et puis nga na lobake. Obi nga na kamo abatu debo ninga ba concert Concert son ezaka kitoko te. Yoka mai kalambai na CD, yoka ye na ndaku, oyoka ye kitoko, o sepeli, o bini na yope. Ke okende na concert. Ba concert na bango ezala nango kitoko te. Surtout ba stade wana ya minene wana ba songo ezaka bien te. Bozo kena beka beaucoup fa na bino pour rien. Beaucoup fa bino na buzoba. Na donc pono eloko fele. At biloko fele bomakati. Ce qui descend c'est et bon bino pas et foot sera ticket moins cher. Mai Kalamba alias D57. Tela nenga bomi bat. Bomi koloba. Eza kaka 12 kaka 12. Même mutu moka kufaki. Eza grave. Congolais na habité bolinga ko minimiser makambo. Yaka ko komelanga buzoba awawa yaka ko koma buzoba. Oro yamba pe buzoba na yo. To noko kita na niveau na yo na ko bambulo pe buzoba. Parce que na za colère sainte. C'est pas normal. Pourquoi vous n'attendez pas? Aye ko beta concerné botika ye bamso ba renda ko kota kaka oyo balingaka nani te. Lokola yo lingaka Moïse Mbiete olobi na sokende ka kuna pona na ke no tondisaka pa Mike Kalamba tala boke kufa. Likolor ya tembe ba comparaka ba talenté. Moïse Mbiye ba comparaka ba talenté. Mike Kalamba ba comparaka ba talenté. Et puis boko sarabiso. Et le bas j'ai fifongi. Bino na Moïse Mbiye boza très bien boza likambute. Boya ko kosa batu pourquoi? Boza la ba politique oyo ba fali ba salaka. Oyo ba théâtre ba osala sila na nani. Na wana mususu kuna. Allez, belle vie. Allez, yopo yena Mike Kalamba. Allez, fali pour papa yena ferry. Tala, siko bonzamba ngweza. Bonzambe na yo eza wapi Mike Kalamba, bonzambe na eza wapi. Tinongo beti concert wana, bato ba beta guitare, bato opesi bango combien? $20, $30. Tala moté mamabe, o futa rapé bato no malamu te, o lei saka bango malamu te. En tout cas, ça passe. Bande ko bino mo bomoni. Na za vidéo moko boye, na mona ki na so comprendre te. Na le na monya ko mbala moko. Na moni eloko mo bo baye bisaka nga pa mwana mwasi moko. Abi mama la si kemba na église moko ezaka ana Londres. Abi ko ke na église wala tamu kolomote. Ngabi nini? Abi na loti ndoto nzamba ya bwaki file. Na église wana azui bango nyoso akangi bango na file. Amemi bango ke boka bango na moto. Ngabi tata nzambi kuna ka yengeli. Nde yango wana na mo. Obi kelere na moni ka image wana. Na moni mbala moko mwana mwasi wana ngabi
donc mai kalamba itina stade kuna komi lokwa bakangi batu na filet batu bakangami donc neti batu basala kati ya lifelo bazobundana na pasi bazobundana yaya bokende osala nini banzembo nini yango mai kalamba ya koyemba oyo koyoka te oyo nano yoka na mokilo te bando komaki na 20 ans 30 ans 50 ans ah congolais bozakaka ba naïf buzoba na buzoba bazoyebisa bino eza nango bongo te royaume de cieux ezalaka nango ndengwana te bolingi koyoka te peuple mobimba teti na teti bokufa na bino bongo bokufa na bino boza teti wapi yango ezaki neti zela oyo mpe na Facebook oyo nzambe namonaki yango mpe ole na capture yango tozwa ata oyo ya Facebook oyo ya mwana mwasi oyo mpe ya nzoto mikie oyo aliaka na ye bien te oyo azwa mbongo na ye alia ye wana kei na nini oyo bozela yeyo volume eza bongo nini yango susu bozela awa bota tani akonda na ye akufi bota ya kolia malunga eza te tani aza mokwape famille bazolela akufi ye mwana mwasi akufi bomoni bino moko bomoni bandeko na ngai ndenge nini batu bakufi kuna surtout image wana ifale na capture ngo pe na lakisa bino image wana bomo nango na misu bino moko ndenge nini oyo ezani nalunga na volume oyo après batu basi bakufi sorry sorry please sorry oh my god sorry no but okay sorry sorry no yeah sorry sorry go baby sorry mais bon okay no katalanga pe voilà donc bandeko nanga bomoni image ya suka kana olakisa bino na okata bomoni voilà ok donc bandeko nanga voilà na kompe na suka bon like bon partager mission on est ensemble on est ensemble otika la malam love bye bye.